Alléluia. À chaque fois, nzembo oyo ezobeta, c'est-à-dire na ina ya na eloko asika oyo peut-être nanu bateya na bible. Alors na Sentinelle TV tozali na révélation wana na ya kofongola makambo ebatami, tozali na Jésus-Christ pain de vie, tozali pe naza na Yesu soki nzembo ezobeta seke ndenge eyinda proverbe aza ya Yesu. Nabotama na molimo santo na nzoto te. Yesu nkolo. Nazaya Yesu nabotama na makia mutu ya mwana Nzambe. Nasimba mana liloba Nzambe ya kolo na bomo. Yopoza Yesu. Assurance éternelle. Nazala nase. Mwinda popela. Moussa Nzambe sola banga akufa te. Parce que liwa, la mort mette gain, le vapor. Nazako pesagu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Ne meurs jamais, Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Ce n'est plus proverbe qui vit, mais c'est Jésus qui vit en moi. Na pourquoi na lelo, totem na biso lelo. Tina cœur, to partager. Bole la po na ngate, ne bole la po na bana na bino, na basi na bino. Teme ya lelo, nkolo atina na motema, to partager. Bole la po na ngaite, bole la po na bana na bino. Nazoki etanga liloba na Nzambe, toza na Luc 23, to bandi na 27, balobi. Ils étaient suivis d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine, qui se lamentaient pour lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point
allaiter. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collions, tombez sur nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia, alléluia, Yesu Nkolo. Cet morceau de la parole, c'est Jésus qui est en train de laisser un testament. C'était, je crois, l'un des derniers messages de Jésus, parce que au moment où Jésus s'adressait aux femmes de Jérusalem, elles étaient sur la route d'être crucifiées. C'est-à-dire, ezali maloba suka, moko maloba suka, parce que maloba suka na croix a yesi moyibi na pokwa na lelo ngano tokota na paradis. Mais avant le makamwana na ba mama na nzela bazokende. Yesu yebisi bango bolela pona ngai te, bolela pona masumu na bino pe ya bana na bino pe alobi bokolela mabanga ekweya bokoloba bao babota te wana azo parler sur enlèvement. Parce que avant enlèvement et salama, guerre au salama, c'est la tribulation oyo, ezali 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi 2 fois. Donc ça la 7 ans de tribulation. Avant l'église, les églises les avaient enlevées, na se awa, la tribulation il y a 7 ans. Et c'est là pour moi le diable en personne. Parce qu'en réalité, diable, Asa déjà na Samabele, diable, Asa déjà dans cette église, il s'est proclamé comme pasteur, comme Dieu. D'ailleurs, dans l'église, minene lelo, batu nyoso baza na kati bazo diriger lelo ba sataniste. Ba grandes églises, batu bazo diriger ba sataniste, oui ba on dit, baza na ba croix, baza na ba chapelet, baza na ba bague, baza na biloko wana nyoso tout, baza na bonzambe te, motema mabe lokoso, kindumba, koyiba, ba faux miracle, manipulation nyoso wana. Alléluia. Yesu alobi, bolela pona ngate me bolela pona bana na bino. Bien aimé, Yesu abandai kolela pona Jérusalem, Yesu aleli pe pona Capernaum. Est-ce que vous savez que Capernaum est limona ville, est limona monde? Quelle est la carte géographique à monde? Ville où il y a Capernaum. Capernaum est allé si Jésus a tchaki kije na ye, et si kanda kwa Pierre ali, et si kazalai kovanda. Et limwa pona nini? Parce que bata Capernaum, balaki mitema mabe, balaki bandoki, balaki bata soloka, balingaka Yesu te. Ezandere mo leo nazana Manchester awa. Monde entier bazolukanga. Ni bata Manchester, bali ko bongwa mate. Parce que Manchester eza ville moko esalami na batu, surtout na communauté na ba congolais bate belé bakanga bango bandoki na Londres, na Paris, na wapi baya awa. Siège à bandoki. L'église nyonso tout. La plupart des églises dirigées par des sorciers. Sur 10 églises de Manchester, 8 pasteurs n'ont pas bandoki. 2 kaka eza malam. Alors au monde ba maman pour y batala bilongi na bango, au monde le longi de maso za mutanzamo au monde. Au monde ba tia ba periki ba koma lokola ba koko ba chinois. Bolo ba passer Salomon finga. Azo finga te na zo bisa bino nde bozali. Mona ngo injir, mona ngo nyoso benga na zo ba ndenge yozali. D'ailleurs, moi na nzamba solo Bible lobi moi na nzamba solo akoko baksa sukite, akotia manzaka milaite, akotia ba rabote mingite, akoko sala pe kotia ba tiokote parce que biloko wana nyoso teza démon sirène des eaux, muto akota na saint ya ba base ba pasteur ba ndoki pour basala biloko wana l'église. Alléluia. Capernaum eza ville à liboso et disparaître. Parce que bavandaki na Yesu, Yesu atei bango sango malamu, baboya koyoka ye. Et pourtant na Capernaum, miracle ezaki tongo pourquoi? Ville wana elimwa. Jésus alakelaki yango mabe. Alors, pona nini Yesu azoloba, bolela pona ngate, bolela pona bana na bino. Toke, premier verset, Deutéronome 18:9 balobi, na Deutéronome 18:9 balobi, qui n'interrogera pas les morts, mutu akufa okoko solola na yete, okoko interroger te. Yo yebi Bible mingo loba kutu eza na sika Yesu atunaki batu atunaki ba démon gadara alobaki toza légion. Si Yesu atuna tanga Bible mobimba Yesu asoloa na démon ka mbala moko donc ni loba eza ekomi doctrine te. C'est-à-dire au monde na place mususu Yesu azwa aveugle né Yesu azwa soyi atieli na misu. Tala na Bible mobimba Yesu asala ba miracle na ndenge atikala suko sala soyi te. C'est-à-dire
eza na ngonga moko so Yesu asalaki yango elakisi te okomisa yango coutume. Mais lelo oyo na l'église na ba TV bozomona bino moko basali na Nzambe bazosola na ba démon. Basali na Nzambe projet bandoki. Au vu au sur tout le monde bino bozobeta mabuku. Yango Yesu abi bolela pona ngate, bolela pona bino moko pona ni. Parce que bozana kati ya bolingo Nzambe te. Parce que bokoti na 1 Timothée 4 1 balobi, l'esprit dit expressement que dans les derniers jours il y aura abandon de la foi, les gens auront allé s'attacher à des fables, à des doctrines de démons. Parce que la démoniaque, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Namona na hirondelle a volé na moinote. Namona nante. Namona pe aigle a volé na moinote. Et puis so la muki na tongo kuti ndeka kufi moino kufi bien hirondelle a kufi. C'est-à-dire alinga ki amata likolo koleka ne aigle ki na mu pepebeti. Tala lelo mona ba pasteur ben pidi ki batambola ba ona ba. Ba faux prophète bazala ba ona ba. Yango ni proverbe ana camarade te po ngana bango to pumbora nzela moko te. Bible elobi bolela pona ngate bolela pona bino moko. Yesu asebisa ba mama lobi bolela pona ngate bolela pona masumu na bino na bana bino. Masumu c'est quoi? Le péché n'est autre que la désobéissance de la parole. Nathan on se boya ko désobéir, oza ko désobéir na liloba Nzambe, tu fais un péché. Et balobi le salaire du péché c'est la mort. So okufi dans le Seigneur, okufi oyebi Nzambe te, okufi o désobéissance Nzambe, nzela na yo eza lifelo. Alléluia. Matthieu Nzambe mutachenga. Habite ya peuple na ngai na yebisi bango ababa ke no crucifier nga, balela pona ngate, balela pona masumu na bango pe na bana bango. Masumu l'église. David azaki prophète. Akeo bima na mwasi ya soldat ne bat Irib. Akeo bima na batie ba mama Salomon. Likolo ya masumu David asaki na ko bima na mwasi ya soldat na ye. David Nzamba lakeli mabe alobi sentence kweki. Nzamba atindi prophète. Abi kende ko yebisa ye lokola sali bongo ya ye mwasi ba ko bima ne en public. David abimina mwasi ya soldat na ye, oasaki mupagano. Yakobatama, mais Nzambe a punir David sur place. Babimina mwasi na public na mwana na ye. Donc inceste côté na famille bana bakufi likola masumu. Bien aimé, balobi lisumu eza bien te. Mokambi ya lisumu eza Satan. Soko kufi dans le péché, okokene na lifelo. Mais lelo, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Pasteur Adimaka na ba mama mingi kende na restauration na Manchester, kende na église à mission na Manchester, kende na S na Londres, kende na Epachi Bois, kende na la gloire, au moins même pas se permettre ba lia bandimi. So ke kut na Kinshasa pa wale sanganga, mikolo azana débat na mondimi edingwe. Edingwe alobi na bikite, obikisi ngate na yambolite yazo ba église edingwe ya yamboli. Pasteur aso soana na mondimi. Et le comble c'est quoi ngala za na poto alekisi batu na Kinshasa ke pasteur Salomon ya poto ya Londres atindi batu ba otiena na poison. Bato na mona na mtina vie. Alléluia. Alléluia. Yesu alobi bolela pona ngate, bolela pona bana na bino na masumu na bino. Bien via masumu okokota lola te. Le fait à ressemble la mikolonioso, le fait à relela en église, le fait à faire ça mbongo, et ça comme ça mon anzambeti. Jean 1:12 alobi, il a donné aux gens le Seigneur Jésus-Christ pour devenir son bato bayambi Yesu ne bakomi bana na nzambe. Tobota maraba na nzambeti. Biso no so nzambe mutakela biso, mais biso so saba na nzambe. Azongeli. Mutu nyoso aza mokelemi ya nzambe, nzambe mutakela mais mutu nyoso amona na nzambe te. Pourquoi mwana na nzambe, il faut yamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Na munokote na liloba. Bakoyeba koyambi Jésus Seigneur Jésus-Christ na comportement na yo. Comment yo tato na komo nzambe, soko ke Turquie, oti ngwanzu, osombi elamba na $20. Oye na ngwe pa ba frère na yo, ba sœur na yo église, oteki yango $300. Ozo gagner $280 likola frère na yo.
Nanzela Damas. Nanzela Damas. Paul a su lettre. Ake no koboma ba chrétien. Nanzela Damas. Yesu a telema vif. Paul telema. Nana tindi yo ke no boma ngai. Paul a lobi ngana yebi yo te no bomo ndeni. Jésus a lobi tango zo sala ngona ba chrétien zo sala ngona pananga. Na tango nyoso salaka mabe, na tango nyoso yibaka, na tango nyoso kosaka, na tango nyoso tambolaka mabe, na kombo église, na kombo mundimi ya Nzambe, ozotoka Nzambe ye moko. Masumu. Yesu alobi, bolela pona ngate, bolela pona masumu na bino na bana na bino. Lelo na l'église, lelo ni tomona te pasteur abimaka na mama na mwana. Emen Zubila, champion master ya pasteur impidique, champion nango. Ogiga bango moyembi, champion comme mabasa bat no hôtel. Bats baebi. N'en parlons pas là-bas comme va pasteur monsieur. Les Jimon à Bruxelles n'en parlons pas. Moutier Belle n'en parlez pas. Bagankenza n'en parlons pas. Dao na Kinshasa, Maratro. Alléluia. Lisumu. Alobi, alobi, bonne la pona ngate, bonne la pona masumu na bino na bana na bino. Bien mais lelo na zo sayo masumu no na bana na bino ko tsolo late. Ouais, que na osambela mikolo nyonso. Là dans l'église, kumisa Nzambe comme fanatique église, comme fanatique Azabo, osana molimo te, okokene na lifelo. Ezana bato ebele basi ba limi na mo lifelo, ba libo kene bango moko te. Satan a libo ke ye moko te, alibo kene yo na ye. Oya foto na ndenge na yo, ofuta tike na ndenge no nyoka mapo yawa pour que nos côtes à l'église ya bandoki ya ba pasteur à lokuta. Alléluia. Nzamba lobi, Yesu ayebisi ba mamana, bolela pona masumu na bino pe ya bana na bino. Bana basali nini? Tokei. Ephésiens 6, 1 à 2. Ezoloba, enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle promesse? De vivre longtemps. De vivre longtemps. C'est-à-dire, première promesse en Zambé, premier miracle en Zambé, première ordonnance en Zambé, premier commandement en Zambé, ezali bana, bato sabatata na ba maman, avec promesse à revivre longtemps. C'est-à-dire, ce qu'on dit jeune a koufi avant, ayoka kite, a respecter à papa n'était maman n'était. Dans la Bible, na moni Abraham, Nzamba yebisi ezwa mwana no Isaac, kende na Moreja, kende kotumbela ngai mbeka. Bako kende na mwana, père na mwana bazotambola, mwana lobi papa, na moni bakoni, na moni nyonso, mais olobi toko tumbela Nzambe mbeka. Sikoyo, koni yangoyo, mais offrande mbeka o toko tumba, eza wapi? Wapi nyama? Tala, leba komi kuna papa lobi yo mwana pesa bamboboko, mwana kangi papa kangi basinga, abani okanga mwana, soki na tango lelo na mikolo lelo, mwana na obamba père ne bajido. Mwana na oratie miracle. Et Yesu, Bible soloba, Abraham mwasi na Sarah. Sarah tuni okewa, alobi nana elenge toke kwa dore. Ah, eza des choses. Soki Abraham ameka koyebisa Sarah ke Nzambe ayebisi ngana ke notumbela mwana ombeka libala Abraham na Sarah nge kufa mukolo wana ngabe nga ba service social ngabe nga mbila abita to aza ndoki na nyokwami na botaka te angaki no lekisa mwana na ngai. Jésus a bibolela pour masumu na ndeko zanga révélation. Mwana wana soki bana biso alelo akobamba papa ikilpit ba kilpit hyperkit akobeta ye Mayoshika, ausala karate na ye tout pona nini, akoloba papa oyo azandoki. Mais Bible se sabiso, mwana nazaki docile po azako ndimela tata, Nzambe tata na ye. Bana na biso ba docile. Bana na biso bazoka biso. To uti na Afrique, to memi bana aw. To yepa to boti. Makamuni bana na biso bazosala. Ngalelo na ko condamner mwana moko te. Na ngelo batata ne mtatindi eza na tata moko te atindaka mwana ngelo yiba bana na biso bayabisa ya mabe likolo ya communauté na communauté tozana bato ya mabe bazo instruire bana baninga ngana kozwa mwana muninga te ya communauté na ngelo yiba na ye na ngelo sala cop na ye mais za la batu sorry oyo bazali envoûté bana ba problème spirituel
azo no yiba yena mwasi na ye ou bien yena mwasi ne basala ya kindumba mwasi na kendo sala kindumba peu partout azo so bana baninga pe ba kendo yiba na bango bana na so baso exception son comment yo lobi oza pasteur omoni mwana muninga aye na église azo samba yo lobi ozi munimi mwana muninga ya sape pasteur c'est ko yebi nzambe te alléluia oyebi nzambe te ngai so namoni mwana ya un pasteur aye na église nanga eloko ya liboso après kilt na ofandisa mwana na tunie awa yo yosani soki mwana na yebisanga ke don nakimi epa papa po papa aza nganga papa simbaka kisi to bando sambela peut-être okutana na papa mwana na swa naye mais lelo oyo bato bayebi nzambe te bato bazolamuka na tongo akosimba kisi ya banigérie obe akosimba kisi moko boye alobi akomi pasteur mpo na ye mutu to aza mondimi donc bana ebele bakopambwama te mpo barespectaka tata na mama te mpo papa alobaka malamu mpo na yo te mwana asalaka na ndako atikala kosomba saki ya semule te asombela papa na ye sapatu te asombela mama na ye lipapa te asombela bandeko na eloko te asalaka eloko moko te ngai soki namoni mwana mutu ya communauté aza na problème na kokondane papa na ye te naza pédagogue tobateye biso l'éducation du fils toza na mwana lelo azopase temps mingi libanda ke na ndako alobaka mwana kendaka libanda yo oyebi basiti mwana monaka na internet oyebi makambo ateyaki na classe lelo oyo na information naza kolanda na BBC mpo nga nalandaka ba information bazolakisa mwana moko ya mwasi professeur na ye awa na Angleterre akimisi ye mwana under age professeur akotie ezemi sikoyo fale balongola ezemi natali wana TV lelo mwana wana akendeki na classe professeur aza censé ateya ye bible ateya ye mateya ya classe mais professeur akomi makango na ye et lelo kutu wana kutu mwasi na mobali ce qui est pire lelo mibali na mibali bakomi olingana professeur akomisi mwana no pede professeur ya mwasi alingi mwana no mwasi bakomi ba lesbienne oyo ofunda mama wana ayebi mama wana akotinda mwana wana ou mwana wana azali na mauvaise mœurs alléluia botika kokondane batata o bana bango bali banda oyebi pasi tata nazomona te oyebi pasi mama nazomona te surtout biso basali na nzambe bitumba toza nango soki baye kolukanga bazwinga te bakotie pa mwasi soki bazwi mwasi te bakotie pa bana yoyebi nga kombe de bana basi balinganga moko amekaki dossier eza na la police abetela no masolo police ayebiseni na manti alléluia moko ya classe na biso mwana mwasi bana mobali ne basali cop mwasi alinganga mpo babendanga la oyo basala yango epa bato delo dossier eza na mbila abetela bino lisolo esuka ndeni nga na aventure te epuis nga mwasi akobangisanga te mpo bato bayebi histoire ya Didier Forme na poto na Kinshasa mpe partout bakoyebisa yo soki lelo toyeda le Seigneur eza na mwasi moko olengisanga te avant naya na le Seigneur nakumisana nzambe nasala vie nasala vie na le Seigneur nasala vie na mokili vie ya danse oyo bino peut-être na bosala te alors namoni mwasi moko te oyo akobetisanga libako alors na onction na lola na plaisir ya nzoto nakokima lokola Joseph me nga sikoyo natika elamba te nakimaka mobimba alléluia Bible dit honore ton père et ta mère le premier commandement avec une promesse Yesu alobi bolela mpona masumu na bino mpe mpona masumu ya bana na bino bana na bino bazotosa bamama te bazotosa bapata te yango wana bazovivre longtemps te foti mosusu eza ya biso baboti yo mama oya poto na mobali obengani mobali oza na bana basi okomi okotisa mibali lelo okotisi Jean lobi okotisi Claude lobi okotisi nini bana na biso bayebaka bayokaka makambo bazosala nga nde na boye nalinda kokuta mwana na ngai ya Sonia na Samantha na Chelsea bazosala breaking news na chambre na bango bavideo ezali bazwi kamera breaking news donc makambo ngai nasalaka bango bakosala yango na chambre na bango moko na uti naokaka bato bazoba nake na matoi nake na fene na chambre na bango natali bo nakuti bango bakosala breaking news c'est-à-dire mpo bamona ngai nasalaka bainformation soki mpe nazali komela bangi soki mpe nazali kosala badroge awa soki mpe nazali kosala cope bakosala yango mpo bamona ngai nasala lelo nyonso kotisa mibali na ndako bana no balobi papa na mama basala yango alors futi okeba ndenge nini ya kovivre na bana
toza na mboka poto mboka makambo ebele makambo ekosimba te okozala na problème ya célibat problème ya nini mais eza malamu te ochangeaka bapartenaire na biso ya bana ta bana nyonso oyo bamama na bango baa babula bana wana mpe basalaki bula mpo bamona ngo epa mama na bango bana nyonso oyo bapapa na bango bazali koyiba bana wana mpe basala cope mpo bamona ngo epa papa na bango. Alléluia, alléluia. Bible elobi Yesu ayebisi bango bolela mpo na nga te bolela mpo na masumu na bino na bana na bino. Na 1 Timothée 5:8 balobi si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est plus qu'un païen. Nazongeli soki mutu azoswa soin bandeko na ye te aza lokola mupagano aza plus qu'un païen. C'est-à-dire nzambe azoyesa biso nini mwasi mobali aponaka ye mobali mpe aponaka mwasi mais un frère une sœur c'est Dieu qui te l'impose. Donc nzambe mutu apermeta ndeko wana muyibi azala ndeko na yo nzambe mutu apermeta tata wana kwiti azala papa na bino nzambe mutu apermeta mwasi wana ndumba azala mama na yo. Alors soki yo orenie ye ozozwa soin na ye te oyebi nzambe te oza mupagano soki boyebisanga lelo bato bakenda kosambela na combat spirituel balobi koyamba bato te babengana bafamille bakabwana yebisanga par rapport à verset oyo baza banani Bible elobi baza plus que infidèle, c'est-à-dire baza plus que païen. Bible elobi Yesu elobi bolela mpo na nga te bolela mpo na masumu na bino masumu yango ezani ozwaka soin ya bandeko na yo te. Oza ndoki oza na droit olesa ye oza na droit olatisa ye oza na droit osupporti ye. Bible elobi oyo nyonso to asupportaka ndeko na ye te oyo nyonso to alingaka ndeko na ye te aza plus que un païen. Tala Yesu tina azolela bien aimé na pokwa na yo na ina yesu Yesu azolela bizaleli na yo okendaka kosambela mokoma makango paster nzambe azolela bizaleli na yo ozali na kindoki soko komi na église otika yango likolo ya porte okoti lelo oyo badiakre ebele na baeglise awa baeglise na biso ezala na Kinshasa ezala bandoki nzambe malamu bana babomango kindoki bino mo boyebi place euta batribu oyo bazala kindoki eza babuta nango bango baloka bato bien aimé nzambe atiaki nga na cœur na parle bino makambo oyo nzambe alobi soki bobongwami te soki boleli bien te soki botamboli bien te ekozala mpasi mingi mpo na bino alobi bolela mpo na nga te bolela mpo na masumu na bino. Bien aimé na pokwa na lelo na ye nayebisa yo nzambe aza na mposa na yo nzambe alingi yo soki oza ya Yesu Bible elobi mes brebis entendront ma voix et me suivront. Soko oza brebis ya nzambe yoka mongongo oyo proverbe azoloba lelo eza nzambe mutu atindi nga tala heure toza 1h moins dans 5 minutes eza 1h na ngongo parfois yo lali parfois yo oza na bar nga na uti osambela nzambe ayebisi nga ki aza na posa na yo. Alors tia liboko na motema nasala priere nkolo natiki ndeko nyonso to alandi malobo na maboko na yo soki moko na moko ayebaki makambo te yo lobi bato balela masumu na bango mpe mpo na masumu ya bana na bango kolo bana na biso tomemia otobotia bayokaka biso te police aleki biso na makasi toza susu na pouvoir te tokona baconseiller loboko nono mobali na bana nyonso bazonyokola baboti na bango nkolo yoka kolela loboko no mobali na bamama nyonso bakimi bandako onyokola mibali loboko no mobali na bamama oyo batondisi bikoti na baperike lokola bandoki na baeglise babi basambela loboko no mobali na bamama oyo bazolata lokola badanseuse okende eglise mpona kokwesa bato loboko no mobali na bato oyo bamemiki ndoki neti na eglise ya resurrection na Manchester pe na eglise ya ammission na Manchester na la gloire etonda na basorcier na basorcier kolo kutana na bango pambola bango fongola bango miso. Merci pour toza ya yo merci pour naza ya yo
Merci pour Nazareth. Bien-aimé, c'est Dieu qui a parlé. Zamba na posa na yo. Tokomi pembeni ya suka mokili. Soki natali na information naza nango. Dans Matthieu 25, 32 à 35, balobi, dès que vous verrez l'arbre récupérer ses branches, ça veut dire que le Seigneur est sur la route de venir. Et en France, agence, ouverture, il y a l'exode juif de la France vers Israël. Et comme c'est-à-dire des critiques en Zambé Kousami, hier soir dans l'Anzeli, Tramkaya. En Éthiopie, dans mon Éthiopien, l'agence éthiopienne, basée à Israël. C'est-à-dire que hier soir comme une soupe. Merci.